akena ndako mobali o yebili lobanzame soki benita développer te c'est que kuta makambu kuna papa omoni mibali ndeti bino bo bakata ba 0 faute po yo yebi nzambe ya solo ke na ba mangengenge mais mibali wa toujours ba ba quoi soki mwana mwasa lelo kuma weka banzemba ba wera nani a communiquer yango ezaye te denile sa sili omoni denile sa kokozwa liwa moko ya brisque takala na ngai ebimi polele bato omona ke muto aventuré muto azaboy mais l'objectif na ngai za message ça nini famille laisse sa famille au sakana ngote mais lelo denile laisse yo kisi bango soni importe les injures des gens. Mais moi, je fais ce que Dieu m'a dit. Vous s'abonner et belé la chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations, il y a des artistes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des gens surtout références. Kokende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo chaîne Yeswe, que tu dois kumvimbe. Oh Yeswe, olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, cette femme s'est convertie. Atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo. Na chetolo nangana sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu masiande na bonde boto qui viennent pour le siècle des siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambola ma et sous quand nzela te hein pour babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est comme muibi c'est quand ndumba mais moto tolo na se ba c'est kaka été pour réponse na yo yebité. Shalom na ba la nino sur la chaîne Nabiso tolo na se TV. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Na air o bino boyambi biso na bakati anda kuna bino na kati téléphone oyo simbi na kati télévision na yo partout dans le monde entier biskanyon so bozali oyezali votre chaîne bolinga makasi mingi merci ba obaza ko s'abonner vraiment nzamba pambola no kala mingi de 5000 en tout cas c'est bien to kendeka aboye nzamba lola mona na pambola bino et na pesi mama ana bambote ebele en tout cas bambote ebele papa Carlos Kozali bambote ebele nzamba lola mona pambola bino famille Mobimba Josué tout le monde nzambe a pambola bino ainsi que Stani na mapambola yo vraiment na mama Thérèse Mouyaka mama Anna Kalambai merci. Lelo na kati ya plateau na biso to sala analyse moko za très important likambo liboso d'abord to bela likambo ya Peniel oyo azalaki ex-femme ya Mike Kalambai bato beli ba kotelaki Peniel ba meka pe ko condamner Mike Kalambai mais ba vérité et komona na lelo ke ezalaki vie ya Peniel ya depuis kala vraiment o mamoto zo mona lelo to mona Peniel tamba kabana Mike Kalambai to mona azoka nzembo afali na kati ya ndako na ye tolandi Mike Kalambai et pas ya concert moko alobi ke to sutuka na eloko te parce que via Peniel yangona voire même azakaso bimi azongi akuta Peniel na banzembo ya ba musique ba même musique profane alors que ça voit même bana ba pa ya musique wana donc via Peniel ayi vi moko azali déjà chrétienté donc azwara lupemba ya Mike Kalambai et puis Mike Kalambai bike d'autres ici bazongi ça qui ont déjà donc on se Peniel azo sala batika ezali vi ya Peniel ya depuis kala. On a premier sujet. Deuxième sujet, tu parles likambo il y a fait il y a Denis Lessi. Le lot Denis Lessi, tu as la vérité na ye, o yazoloba na kati ya ba télévision, na kati ya ba chaîne ya ba consœur na biso, to ba confrère na biso o yazoloba ba vérité concernant bango ba sakata ba zanelo ko mo ya nzoto, soki mo sa meki, yango mo si akimakate. Donc le ko la fali za musakata mobali ya asolangi aza musakata ya omoni atabalobi asolangi mwatika mobali na azate parce que biloko na bango nzoto ezali do y compris na ye moko pe ana biloko na nzoto abi voix même ezalaka kutu bobo mona ngona ba 50 oyo Francis le Noble abakocha abaocha ye moko kutu ezalaka mona moi sazo benga ya zo déclarer et puis attendez biso ba album ezobima donc ayebi na ba date ya ba album héritier ayebi ba bon chanteur lelo a commission sous les miel de so nazo baté tozo kende wapi na l'homme de Dieu tozo baté
ensemble avec mon cameraman naza awa na Maman Liputa babengi Maman Otote Maman Nzotobo toza na awa nde toza ni analyse ya makambo oyo parce que bat basenga ke belé babité Maman Tete fois les calika analyse et donc c'est-à-dire autorité morale quoi donc itoye pour to mekapé ko yo kapé ba avinaye merci Maman Shalom. Shalom papa. Tango ko makambo wana ndenge ba surnommé yo déjà na katato na se babi autorité morale tango yo lobaka maman modole ça dit mais ça bat musuba kena IMA photo ka IMA donc biso to pas IMA. Merci na balandinyo so balanda ngai na moni otangi mama Ana Kalambai na yebi déjà wana ma copine Mama Emerance Mayala ba Emerance. En tout cas merci beaucoup na ba onyo so balinganga misupe babenganga to sola pe na bango nzamba pambola bango apambola bango tozaka te po na mutalinga okaka te soko lingi ngai malam soko lingi ngate malam mais Jésus asalinga ngai le problème ezaka ke tozo sembola makambu nde makambu ezali en tout cas Mama Emerance que Dieu te bénisse Mama Ana wana ma copine ngai nzamba pambolo apambola na bana donc libota mobimba. Ok, merci beaucoup Maman Tete Yamboto Banda on eza ba salutation na li salutation moto ben maintenant molimo na nzambe le Saint-Esprit a conduit biso na émission oyalelo na lingi to prier dans les bons dieux au sambelana. Père, na peso merci pour tes nzambe ya ba circonstances nyonso. Oyebaki ke chaîne ki kota katnisiko pona kolukangai nzamba lola tika te musale sala na chaîne o kitoko kolo chaîne o Mama Ana azala bini na tango nyonso ya zoluka ayeba na kozwa pe balandi nyonso bazolanda biso o pe balanda kangai nzambe pambola bango o azoluka mbongo pesa o azoluka libala pesa o azoluka bana pesa ye basali pe bazosala na kata chaîne o bazala bini sala nzambe na biso ne bandele émission oyo kinoko kendo silisa na biso tokozanga te kotatola ke yo zanzambe tika te kimia noeza na mabota nyonso bazolanda biso na kombo na Yesu amen. Ok, amen na pesi Calvi Kalambai na pesi mbote belé Samuel na pesi mbote ebele eska bozali nzamba pambo louange na bosanité nzamba pambo labino ya TV merci. Maman Tete tout ça une émission awawa au côté li Peniel au côté que Peniel makasi mais le la vérité Peniel comme kobima vie à Peniel ezali vie mo malamu te ezali vie mo kitoko te Mike Kalamba ya lobby boy on peut cette information je bolanda ba séquence nango Mike Kalamba ya lobby makambu oyo Peniel azo ça les ezali vina depuis kalaza qui a deux fois abi abana ko bomba na ko supporter beaucoup de choses yango tsaka ko répondre le côté parce que le Tomoni a publié biso fiancé nae lelo ezo le partout na ba chaîne batinyo so ba mona et image à liboso tout le monde a peine à zoé mandiembo fali et comme si biso Mike alobi boy mukolo sura ke a okuti na retraite soka zongi akuta Peniel na kati anda kuna bana la sa ba pas de danse ya ba fali ya ba ferré donc pas de danse c'est-à-dire musique profane tant yo ki makambo oyo en tant que maman na ibité to ko bakaka ko mbisanga Peniel zaka mosi malamu to azaki pe mosi mabe. Merci Papa Eric pe merci na balandinyo so bazolanda ngai pe nazana posa na loba. Problème ezanini ye Mike Kalamba ya loba keno ye Peniel les misala na ye banda kala ye linga mwana na ndumba. Ye Mike Kalamba alinga mwana na ndumba. Alinga mwana na ndako tata na bango akena olinge na boulevard. Nde to mona batu musu bazo bango na ba boulevard ba yemba pe bango. Bakoma pe basi ya mabala mais yende Mike Kalamba zana zo Peniel na babala azo Peniel pa na bango akenda kopesa mbongo ya libala soki ya nini epa ya tata ya nani epa ya tata moboko libi ya tata ya Peniel epa ya tata ya Peniel donc mwana ona utaki na ndako baboti na plus tata na pasteur autaki na ndako baboti na ye sikoyo mwana wana ya loba keno abandaki ko laksa bana bapa misusu ya miziki ceci cela makambo belebele oyo lelo oye azobimisa no oyebi soko lingi mutu te ou bien soko zolinga keno mukile yebake yoza malam mutu wana za mabe obimisile ba shita makambo wana toyebi ngo obimisile ba shita makambo azui Peniel lokwa bisote
azui penyel na balabala te, azui penyel alala ananda o fiyo alala ananda kutete, azui na pa baboti na ye, azui azamwa na pasteur, penyel so akomi bongeza Mike aza oyoka muziki ya ba Kofi, Mike bandoko yoka nyoso, penyel misu nemi baleza osani. Ezaki komona makambo Mike Kalamba za osala. Tango Mike na lobango déjà émission Mike Kalamba tango alingana na penyel, alakisa penyel bonzambe, alakisa ki e bonzambe te po mwana uti nde Benedicte azawana azamwa na servante de Dieu. Ma fille, awuti na ndaku na ngana za pasteur. Akena ndako mobali wa ebili lobanzami soki Benedicte a développé te c'est que akuta makambu kuna popa nanga sali yango te mais kuna ke sala c'est que amona ki biloko oya kokai ko mona te tali lobi te malgré yemba ramena zo mona nanga bonzambe kati na yete penyela bando lakisa bana bapa oui soka bando lakisa bana bapa nani azaki ta bando lakisa bana bapa ata mutu moko ta zalaki on parle bakema Mike Kalamba ya zoloba eza ya solo mobali soka boyi mwasi ou bien mobali so salingi mwasi mususu azakana pona kokosela oya tiki makambu wana to yebi yango anelo ko loba te mwana wana uteki na ndako baboti na ye ye azui mwana wana akena ye kolongola epe awa na poto ko yane kisasa pe abenga na katena tata na ye biloko ya salaka papa na ye a se retrouvé quand Mike Kalamba ya ye o à partir lelo na moninga na mwana na yo to divorcer ceci cela biloko Mike Kalamba azobeteza lukuta biloko Mike Kalamba azobeteza ba keno na tribunal te ba sisa makam na bango Mike Kalamba ya kezo na Lubumbashi zo na mboka ni akebala mwasi o bazala ka pene na ye biloko msuta tozo nga tolo ba makamba penye la totala na to boti bana basi totala kananu papa o moni mibalo ndeti bino bo bakata ba 0 faute po yo yebi nzambe ya solo ke na ba mangenge mais mibalo toujours bazaba fa quoi mibalo mona bakata biloko Mike Kalamba ya kataka wana landela ba vina bon la majorité ba fa quoi numéro 00 soka zo border moi na bato mais soko ndimite c'est que Saint-Esprit sali po bazana ba parole mo ba bimsa ndeti ye 0 faute na ngwa mamolanga boya kango na mwana ye 0 faute wana kanga alongola na tandambo tikala ta bakoto nde ba Francis batikala kende nga zo sala boye 0 faute na ngwana ya zo kende azako intimider bato atika mwana mwasa na kimia atika kokosele makambu soki mwana mwasa lelo akomi koyemba banzembo fali nani a communiquer yango soki mwana mwasa lelo akomi koyeka banzembo bawera nani a communiquer yango ezaye ye muta communiquer yango po ya zalaka na bato wana nyonso tu soko mwasa zo mona ke ye yoka ne biloko wana bo yebisanga songa na yoki yango esala nini ye kutu nzamba yeba ndakala ayembelaka nzambe biso tobinaka mokili mobima mais biloko zo sa ezana mwana mwasa na mona biloko ezana biloko mususu lokola ba mama o balandaka ba o tobenga ba femme basa ba pasteur ba mama o bankadra bato bazwata ya kobenga mwana wana te bavandisa ye batuna ye makambu soki zui mwana wana ndeti nga mama tete na ebite kote ni na omonela mwana mwasi wana soki na zuye na vandisi ya abanda koloba ezana biloko mususu alobi ngo pa batute ezaka pa na ye moko yebi maka Mike Kalamba wana zaka kosala mususu moyebi misango ezate mais soka kute na mama pasteur bien kute na pasteur moko mwasi avandisi ye asolola ne tant que femme na kata ndako libala ndenge ni makambo zalo oyoka mwana mwasi na obimisa makambo Mike Kalamba aza farceur Mike Kalamba alingi profit akena bala mwana mosa na profit côté pa kei mwana mosa na pa lukaka profit donc ye lokwa uta na bintse kwa le bintse kwa ne lokole longwa et comment okota na ba vie ya ba famille ya bato ah oui ayemba auta na bintse kwa no auta na bintse kwa nzamba lokota e metangu nzamba lokota Mike Kalamba ndenga bandeli binza biso to yebi na to maloko fe kudu mutabimisa ye abimisa kama kamune Mike Kalamba azobimsati to yokate to maloko fe na mwasi na yeboy mais bazala ba idola mutu tango za idola mutu wana luka pe opesa mutu wana pe chance ya valeur mais oyezo sala salongola to maloko fe valeur po to maloko fe mutabimisa ye ayoka déjà to maloko fe na mwasi le babandi ba problème jamais batika la osala ngote mais ye kaka Mike Kalamba marque ni ya voiture bina comme Mike Kalamba penyel makamnyo so mabe azui ngona maboko ya Mike Kalamba awuta kina ndako tata to kiza tata na pese témoignage ke mwana ngaza ki déjà ya kobeba ye mutaye kobeba sa mwana batu na kata famille batu ye mutaye ko tshaba trouble na kata famille batu Mike Kalamba ya escroc Azes kwa za muyibi tala omone batu mususu aotambola ayembela Jésus menzamba sabu akai
Ok, Maman Tété, on est à s'engager na mon invité, on a yambi na Mokola Lelo. Atika kokosa likambo, abanda kolakisa bana ba dance ya nini? Ya mwana nana bala azwaki na azamu wa mukiti. Azamine, azamu wa mukiti. Poni kokosa la mwana batu makamu. Azaki mwana mukie mwana wana zai mukolote, azaki pe na ba posa mususu. Metangu yo ko encadrer ye, lelo babengi apôtre, quel apôtre ya zali? Atangi apôtre ba titre nango bien na kata Bible. Te biloko msusu tonzo ba pomoni batu bakina église mai kamba bakenda ka po yembaka ane loko akopesa bango te omoni ndenge mwasi wa bali asimbe penza na liboko boy soka lukisu ba problème mukili tokotele misile minduki tokotele misile mi omoni matusa mwende totele misilai ndenge pe tokotele misilai peniel azana droit kolakisa mobali na ye lakisi biso mwasi tomoni na ba Facebook tomoni na ba internet akeko bala muto ya yebi pe peniel yebaki mutu wana yake ko bala e siko tango ake ko bala penyel so ala kisi mobali azana droit mai kamba azana mukolo na ye akukuta akukuta na biso ba Kongo bato ba kola ate wana akukuta aza mutakala mai kamba aza mutalelo banda bando yemala to maloko fe est-ce que mwana na mwasa botaka zaina ajini azaki na ajini est-ce que zaina ba génération na biso ba mai kala mbai bana to za ba génération tango ya bandi ba musique wana to za ba age moko na bango boni boyeko papa po ba age bato bakoma bomba la ba passeport oza mwana 78 okome ba mwana 89 po bakoma bomba na ba passeport mais soko landeli mai kamba aza mukolo aza mutalelo te mwana na za mwana muke oya ke bala na fi wana bala aza mwana muke aza mukolo te amukola penyelt atika ko konsa ko bande ko lakisa bana o vina ya kuteke na vi wana akuteke na vi wana eza mensonge o azoloba omoni mensonge likola mensonge eza kufa ndenga zanda soka zo continuer papa ya Peniel azolela na kombo na ye papa Peniel za mosana nzambe akuta na makambo nano akutani na ngote donc eloko azosala wana atika Peniel publier mobali wana lakisa ba kote nyonso po aza mobali na yo yepa lakisa biso mwasi etanke mama ngape na tindi yo lakisa mibali na yo oyo zala bango omoni ngabala oloba mama nga mobali na nga yeyo mwasi ni batika kai mwasi ni batika yaka nsoka banda ko beta mupendo yozo monezala mutu musupa lula kamona ngote oyebite tango yozo mona mutu eloko teza mutu musazo mona eloko akobala mwana mwasa pa la tapete kande ya utola tapete Mike Kalambai aza mutu te wana avoyu okontake katile obotuna ngabe miso Mike Kalambai anan atika papa babilo obopia kanda te epesa kanda te c'est juste tozo mekape ko komeka ko sungana par rapport à ça parce que Peniel a lakisi biso mobali na ye fiancé na azui ya sika alakisa nous avons pona pona bongana ndima na boti mwana mwasa bala te pona mobali mwa uta ko leka wana pourquoi pas balinga pe ba arranger na te parce que Peniel a boti na Mike bana mi balé bakoka pe ko buna pe bakoka pe quand même ko arranger yango papa likambo nini oyo makambo nga bandilelo po mwana ngazane zoba vanda kane kazela ka emalkamba makambo nga bandilelo te ebandile lote tala mwasi zo mone sikana zo kokata yebi makambo amoni ya komaki kacher makasi na yena baninga na ye ba mizize abunda na bangote na balabala abunda na bangote ya komaki boxer na nzoto mwana bato mama na ya botaki ezala kate basala nzambe bazana ba office bato yeuta amosala nzambe te bazana soka yembi azana ni amosala nzambe te amosa mai kambai amosala nzambe te non dans l'église amne na lingwala église ba biso za nzambe église ba biso nzambe na ka sa présence omoni ba matolo bazotongaka oyo lokolo zoza ya sika bazocha bavandete likolo tomwa lokwa Yesu azakuna Yesu aza ba église matiti ya solo tika na yebisao Yesu aza église matiti ana ba église tozo mona mutatongi asali boy azongisi boy te Yesu aza wana te o batu bazotonda plein Yesu aza wana te Yesu aza sika batu baocha kati nde sika Yesu avandi maika ambayo bina église na Yesu azali muta yemba gege ozoloba Yesu azana kata église Mike Kambai biloko ba ke pratiquer po babenda ka batu ba yakaka ayembi batu basepela na nzembo wana aye église akeko invoquer na buta bendi biloko ne po batu bavanda na polo bi Yesu azapa Mike Kambai papa na moni mangenge okenda Yesu olobelo bien te matango bien ok je crois na pesi bande konezo bala na biso bambote belé maman Emerance maman Jolie Mayala nzambala mona pambola bino ami ongena mateza malamu te na matema bangi malamu ok tozo koba mais maman Tété na linga pe na tuna yo question moko dango oloba elinga directement Marcelo Tunasi je crois bien
namona ekandenga te yaka namona kinayebi. OK. Marcelo Tounas, il y a maintenant une guerre comme entre l'église catholique et l'église des réveils. Nous avons créé le Kouana et Marcelo Tounas. À l'objet, l'église catholique, ils ont salle d'attente où Mabatu Nakati ya l'ifelo. Sans qu'on parle qui à répondre paix église des réveils. Attaque et serment de l'Éternel. Est-ce que pasteur Oaza habilité au Nkola Bengue? Est-ce que au Koko Babilo Obi image au sur internet maintenant et comme Babitumba. Na habité tango oyoki kamona lobi na yo. Pona yo, pesa no avi na yo. Akolo bango, to akolo bango te. Papa ba journaliste mtsuba ya kia wa Zoom Tumba. Merci pour y atika ngata ya katonyos. Papelo na okolo bakaka papa Marcelo aloba mabe. Aloba mabe. Église catholique simba bisote. Po ni biso kindo simba ba. Yo somoni sangwa bimili banda ko motanga komba soni kafuta. Somoni sangwa bimili banda ko motanga komba Marcelo. Mukolo moko te. Siko biso na église catholique to kesani. Yeke le église catholique eme mabiso en faire et tshebso na salle d'attente poto ko ta faire bongo bango ba pasteur papa talo lingo matsanga mafuta na matsu mafuta ninga na tuni yo lingo matisanga mafuta bongo bango ba pasteur bilo ba osala sangwa sala eloko zo mona te mais ba pasteur ba osaki ndumba o biso to mona ngona misumi bale boy bazomela ba shikata biso to mona ba misumi bale boy lobi ba bongisa mukongo shikata zani ngolo ba diambo ya mukie wana ba tshaka na ba teka ngo yo ngolo ba tango lekara ba obelela ngo misumi mona te. Pour battre poto msu ba yebite. Oh, diambo amuke balinga kaboye. Yozo mona ngote na semba babelela ngo shikata. Ba pasteur komo ezo bongisa mukongo. Bongisa mukongo cigarette bongisa mukongo. Milinga. Milinga ba matiti nzambe. Nzambe mtasa matiti ana. Osekinga. Oh Jésus. Oui ba pasteur bazani ba mbela nini? Ba shikata ti. Pwesa nini? Mukongo na tuna pasteur moi habité ma tete ça bien pour na mukongo ye pasteur on mela on peut grand pasteur a peut sa réponse wana ça c'est grave maman pasteur Amélie cigarette a bon ça mukongo pasteur azomela diamba bon cigarette ça na sens pas na diamba babenga matiti nzamba sala bon cigarette ça ne fait diamba makasi bongo ezotia batu miso milinga amona ngwe loko te bongo tishika ta amona oni bongisa mukongo nditi pasteur Marcelo makambo lobi est-ce que okelo babiloko wana azotumbu l'église catholique esala basala biso contre-attaque nditi na nini oya azoluka ate ya bien na mande osepela na ye na basuki ne belé bongo ale moloto nini obini azande nini na basuki ne belé ale moloto génération sila po moloto akenda mais ya tikala kana ba arwana ezaki toko te pasteur on a linge mingi non linga pasteur on a makasi mais eloko ya lobi tala to kipe to zana kwena biso na vie o munda mtaza na band na ye soko bike band neza na église des réveils tika na église des réveils soki band neza na catholique ba biso batu musuba na catholique ba kota lola te batu nyoso bakino samba na catholique ka basango balakisa ba makammabe donc o baza na catholique ya nzamba yebi bango te biso nde to na réveil nzamba yebi biso na ko komisa ba kiti ya mutuka ba mbetu ya kotambwa na bana batu na ba bureau bazotia ba mbetu pona ko bima na bana batu ba protocole ba kuma bilanga na bango babosani yango bazomona ngona kata catholique kuna sango so azosali kam yo mona ngote mais pasteur na biso mangamba azosala yo ko sepela na ngote azozwa yaya azozwa leki ko yebisa oyo te o ko yebisa otezeme koti tu sekele yebani banani ba pasteur mwana komi lelo simba bible bazoboya kende église patatin po yebi ke pasteur akosala nzotobo et comme bilanga na ye pasteur Marcelo yebi yango te te eloko pasteur Marcelo aloba mabe soka lobi salle d'attente o ba catholique ezo se biso pepe sa biso eza bango nde batie biso na salle d'attente pona okendeli felo bazolia bana bato bazolia base mabala muta ye na problème pana okomo lakise ke mobali no za na bakisi okomo intimidé na bilo mo pa kota pana pasteur Marcelo yoka soki olingi trouble na église des réveils na catholique et kota na église na yo et kota pa ba sonité et kota pa ba kutino te kota eloko yo olobi wana est-ce ko calculango
eza église catholique nani oyo église ya kimbangiste batumbula yango te soko tumboli yango préparer guerre ba denile sebane ba olo ba makambe ba oke simba catholique te yaki simba catholique ndeni Diamba meleke sala ke bien te ba bongo ayoki kombo na ye otuninga susu oh mais pasteur Marcelo c'est comme il Diamba pour sa normalité yaki simba catholique ndeni obeza ba pasteur mususu babima biso so sambela wapi nga mama tete ba benga évangile na uta wapi na catholique ya Kasavubu oeza na sosa wana pona za mwana Kasavubu na uta na catholique wana na yemba to kumisa penza nzambe pa batela biso kana banzemwa to ndako yemba milinga o basango bazali ko pupula bato bo biso to ndako molango soki ndeni na catholique le ba pasteur bazo sala ngona ba église na bango sacerdoce yango na bakoma benga sacerdoce babande ko benga milinga wana eza milimo mabe mais lelo yango ne bakoma le beza délivrance na batu ezolongola batu milimo mabe ozoma na église de réveil zokota bana na nzambe na bulu yeki to koma na réveil sommeil réveil o eza réveil za rasute ba église de réveil na tongo esila et comment ya ndambu to zaito tuta na nzela lelo za sute pasteur Marcelo na loba kengo na zoom tumbatango yaki pasteur Marcelo bozongi sango susu na kata YouTube o salimabe yonde mtoche biso na salle d'attente ya lifelo catholique te yende mtoche biso na salle d'attente ya lifelo église de réveil zo biso na salle d'attente ya lifelo po bango nde balobi makambu nyonso tu ya mabe kindumba bango moyibi ba pasteur ba escroquer bango wana kaka bazala ba prophétie lukuta Dieu m'a montré Dieu m'a parlé bango wana banzotobo balingi toujours nzotobo ba pasteur apelengendu ya poloso ezaka ka bango pasteur Marcelo eloko alobi ayebaki ko réfléchir te po akeno lobelo kwa ndengwana église de réveil pasteur Marcelo ngana lobino église de réveil de echebiso na salle d'attente à lifelo tika ko luka biso trouble na catholique okokoka makambu na bango te pe okotika église okokima problème nangezali nzamba lobaki gilete lekala muto wa mwana mubali ye gilete lekala côté ni ale moloto sakenda ba wana zala mtu sesila tamusu mulunge suki na mtu esa kyalo ba makamba bongo ezaki to côté pasteur Marcelo ezaki to côté batu bavandi na kana bango tika bango na kana bango kokota na kana bango te po bango bakoti na kana biso te sango moko ta luka soni batambola baki luka ba momi mais ba pasteur na ba pasteur batambola pona luka ba momi misu na ba victoire bazali bisika bagina omela masanga pasteur Marcelo gafe na kolinga nyoso ngalo ndo linga ye na moni make no ba pasteur na RDC futi batika biso bala basito teya. Ok, d'accord, dernière question pour Tomé Kapeko Chité. Ya mukie kaka parce que chité déjà ya mukie vraiment ya mukie. Le lot de Niles sans comprendre était le konini na tamba de Niles. Ozongi so marque ni voiture bimel ngo poser une question de Niles. Poser na répondre. Merci. Aleki na TV à lobby edingwa sakana na ye yango abani ko bela libumu. Pour sakana na ye on a un. Deuxième chose à lobby boy. Fali poupa entambola na 4 ponctions. Ponction liboso ezali ya wenge. Ezagi ya wenge ya mibale. Ikizagi pa jibe ya misatu. Et pas wera non ya liboso ya wenge maison mère il a bango nyonso tout terrain ya mibale ezaki pa ya wera ya misatu ezaki pa kofi ya 4 ezaki ye. On a première question. Deuxième question Biboy. Abi esika baomi ba na fali babanda mutayebi te. Comment un passabi album aliboso fali abimisa ki yem ta sambele pona ngo yangwana esali ba plein. Tango zoka makambo yo et puis azotanga ba combo ya ba musicien o profane o ba misa ba album bona bo mais aza trop mingi fan ya fali. Tango ka makambo oyo pona yo mama tete. Pona ngai elo na okelo bakaka papa Denis senga sa musique ya mokili. Ah bon? Ah oui. Anga sa musique ya mokili siko aye bandeni akobimela te po déjà peuple de Dieu kiloba. Akoma luka kotanga tanga déjà ba musicien po lobitan bon mona ya yembi na musicien boka mona binote po déjà ye asola na bango. Tomoni nani oyo tomona ki papa na biso Jacques Sikatenda awa. Ayemba na ba manda chante. Loko les ana ndenga bien yo mona batu balobela en polémique est-ce qu'avant yemba na manda bande ko taquer na batu mo po batu ba mona keno ba yeba na déjà na manda
yelo kwa oluka wana moni papa Denis nzambe asabwaka ye papa Denis le saza ya nzambe te fo yebango aza ya nzambe te banda bayaya na mbazaki ya nzambe me ye aza ya nzambe te biloko o yazo kota ya ba musicien yinde mtokete ya ba musicien wana ti ate ba musicien wana ba kota na bonzambe to mona ba mama biso ba bête sauvage lelo ba bongola mitema baza boni ba DS ba bongola mitema ba oyo ba joli deta ba bongola mitema pona ni ba sala nzambe ba pusana pene na bango ba yambisi ba ba nzambe MG30 bongoli motema papa Denis le sa ko sala rôle na ye ya bo pasteur te ya bo prophète de la nation ya kwanga na makayabu prophète de la nation ya tinate oya zanango akoki ko kende te po asimba batu wana ate ya bango lilo banzambe ya komi na kati na bango azokumisa fali c'est normal akomi ne sankara de kuta leke na valet papa pardon na peso mbote po na tangi kombo na yo akomi na ye sankara de kunta ya kolobela makambo afali un pasteur azokelo ba makambo afali fera lobaki nini bible komi na makila Mosala nzambe Saint-Esprit nga sola masanga te seke ba yebi ye fera za obwakai ba wera nyoso baza obwakai lelo akomi guerre na bango na ndenge ni elbe osa mopo musique congolaise tombwama parce que balala ki musique congolaise tombwama oye ke tombwama o eza nzambe ate bango etomba mawi nzamba pesa bango ba respiration bango mo so bakena makamna wona nde mutu nyonso yo azo yemba zoza sata salelo te mungongo faleza nango za sata te mutapesa ye nzamba pesa ye utali buma mama naye mais aye bandeni azo salelango ye za mutu okende kolanda wi baza bikele mo batatata nzambe to bwaka bango te po yeso ayaki pona bato mabe mais problème eza nini ye volanda Thomas Lokofe abimisi album Mike Kalambai ebetaki bi ebetaki te oyo soki José Nzita mikolo batu yako kikolandela bango wana yako ikokota kuna te to kokima bango te po baza bikele matata nzambe me ako ikokota la poule na bango te po bango bakota na poule na biso te siko yezo ki ekota kuna ndeni Denis se mutune zo sala te Denis ndinga zawana aza prophète te botika ko benga ka prophète Denis aza prophète te aza un frère normal oya bongoli motema sika aye babandi kote yaye aza ndengo wana alobelo mo abibala musakata oyoka makambo bongo ba obabala baluba bayoka makambo te mabale kufa papa na tunit na lobit na loba na télévision yokanga ya lobibala musakata oyokelenga longwa kuna bongo ba obabala baluba na baluba bayoka ndeni mabale kufa obabala bakongo na baluba mabale kufa obabala bayaka na baswahili mabale kufa mibale wana bayoka elengi te babotaka na basi ndenini basi wana bayebi kolamba te oyokelo baki abala musakata meso ki bala musakata okufiti pomba bavandika na sakisiti obali mobala musakata za mosala nzamba kolongola mosala nzambi alongoli yo mbala moka l'action nzela kisi po Denis ninga zana kisi na kisi azalaka pelisa mbabula zongisa boye abenda milimu wa mai abenda milimu wa zamba abenda azo sangisango bino pe amene te Denis sasa sili omoni Denis akozwa liwa moko ya briske nzamba ya osukisa na place ba mari misamba kufefale ya kende na ye po o eza kotumbola bat azo zangisa bana na nzambe kimia bana nzambe baoko ngana yoki sermo azo banga mama tete ngana osambela sute makam passer Denis au moins déjà amanzambe mozo kebunga amanzambe mozo kinobunga pona disa melishika ni lesina oyati pona ebina mboloko kuna batikala ta 5 batikala ta 5 so ya bimisa ba pasteur wana ba hotel lobani ba pasteur wana ba ozabe exemplaire te papa Denis lesi azaya nzambe te bato bazoki en église papa Denis bazokende kokufa azokende koboma bango ye déjà laxika azana kamokili siko to bengele prophète pwani asa prophétité a envié quand ndenge ya na ye le simususu Roger le sabando sam sala ye pa biloko zo ba mabonzebele tikanga pe na kota ala kota monde ayoksi famille soni famille le ces famille osakana ngote mais lelo Denis le sayoksi bango soni ngalo ko benge prophétité po na benge prophète mutazo ya rouge lelo rouge lobi mutasambela nzamba bongsa aposo na yoyebi
mutu aza penza na kati ya nzambe nzamba bongsa poso na tazo para mafuta te bomona comme ta para mafuta mais yeta la poso na ende komi a raisonner na kolongola yango te mosala nzamba pakoli ba produit donc alaxa nzambe ndongo salanga boye eza mabeti kanga na corriger yo tango corriger nzambe mona suka nango portal sa nzambe ba corriger te tale longa komi nango papa Denis il faut changer ba comportement na ye a mona a sala base te asambwe ki base ne fala bima na bonganga nzambe soka bima ki na bonzambe anga sala ka base po abenga ma prophète ndinga lobaka mais ya bimi na ngona ndinga mukili na mukili aba fingiye na mukilo ba seki yazo banike amesana ba finga ete abeta stade to zela beta stade wana total ba bato butu be bato moyi mutu ba okendo tondi sakuna akelo be dingwa vimbi libumu po yende mutu ala kele mabe edingo so vimbi libumu za makamna ya zanango edingwa bandika chilelo te biso to abana pa be dingwe to zabana aza papa pa na ngai abandi kachilelo te azana makambune o azana ngwe bele yo kelo bake yo ndi muto sambela kipo edingwa vimbali mukisi nini ya azana ngwata ya basaka te pola wana ekokana kise dingwa azana ngo ekokani te omoni mutu mususu ngana osepela asenga ki combat ndeni combat ngo suki na suka ngana zo comprendre te combat oyo ya Denis Lesi na papa na biso nani dingwe nde suki na nzela ngana lobaki papa dingwe yoka ngai naza mosala nzambe yokanga soko osali croisement na Denis Lesi bacheli bino terrain en tout cas ko raté te pona biso to zoyeka to tena cercueil histoire nesi la poison brouiller biso na kisaza nalobaki en tout cas côté na papa dingwe na sengyo penza pardon soki kaka bo sali croisement o kachi nebita yikola kachi wapi poli boko edingo okanga otanga balango abukani mais so bakina bakisi edingo obomai edingo abenga avec Chirot Chiro Leandre pour baba père na biso bazala na ye Leandre lidemboya tozana kati effection abenga lokete pona banga ndeba ko isila na mona te na misu na ngai asaka ni dingwe te edingwa za nzambe te edingwa za nzambe te nzamba za likolo edingwe mais yozo kendo kota na biloko edingwe nzamba osale dingwa yo kisaisoni oyebi yango nzamba ko livrer na maboko edingwe papa Denis Lesi olobai na biso awa ke obongola motema bien te ozongi osengi biso bolimbisi balimbisa yo sikotango balimbiso pesa biso kimiati opesa kimiate nzamba obomayo monikanda nzambe eyaka malembe kanda nzambe ya kamalembe tango obeta tinta bokunda papa Denis Lesi epa olala olamukati soka mekine dingwe to chena seke soka mekina nzambe olala olamukati papa Denis Lesi alongola bambuma epa kantana no forme longi donc okoma koko na oyeba te so bana bando kimai. Merci beaucoup à Tokom na suka ya notre émission na biso to ezaki analyse ya makambo ezoleka précisément na kati ya mboka na biso na ngambo ya Mike Kalambai na ngambo ya ba pasteur puis na ngambo ya évêque de Lesi nde ezaki analyse émission malamu oyo bino bolandi yango en tout cas bo partager bo s'abonner et bo zala dessus te na kata chaîne episode na CTV na bitelo ba suka ezani pe numéro na contact numéro na contact na opesa pona obanga te so meki ko si premier zali muto sam so bien te yinde akikuta na Denis Kalawa en tout cas colonel Fula zakuna nzambe apambola balandi nyonso o bolandi mama tete soko lobi mama tete lobi mabe eza yo moko seko na ngambo bata mabe so lobi mama tete lobi malamu que Dieu te bénisse en tout cas nzamba apambola chaîne oyo apambola mama Ana Kalambai ma copine mama tete lata sapato 41 sandale na lata 41 wana ngana sengi yango ngamo na sengi en tout cas nzamba pambula apambula papa apambula bana tozela ka arriver na yo et ça la biso pe bien talaka ma copine mona kala mais na moni susu nzamba pambula yo mama nani Mama Emirance Mayala ya ba Emirance nana kokana yo en tout cas que Dieu te bénisse na bi ke to okuta na susu na moni mama Hortense Lukubika moi c'est Francis Lukubika nzambe apambola yo na moni Shoman Kokabu mande fois pembe mobali abata mama tete mama Ana kalate yo fosomba voile na ngai po kalate masolo ezali en tout cas Shoman Kokabu mande fois pembe wala motema mama tete afandi na kata mama tete pa vanda
kati na Londres nde makam esika ozali en tout cas nzambe apambola yo pe apambola bana notre père nyos o balinganga bazalakananga na mama na biso ana temo en tout cas nzambe apambola yo tango nyos toloba so yesu azongte to mona na Merci beaucoup, je crois que c'est une émission Oyoyo, biso peut te pesi bino encore une fois. Merci pour na bozu temps ya kolanda biso na kati ya itano na bina mike ainsi que na téléphone na bino na kati ya banda na bino pour se peut to kota banda na bino pour bulinga biso. So bulinga biso te me bebanga biso na kati ya banda na bino. Donc ndenge bulinga chaîne na biso au sepela to kota na kati ya ndako. C'est votre humble prophète Samuel Erika Songo, votre présentateur, il y a émission. Balobi Dio na bino bayana matete sala kabieno izongi ya turo izongi ya moto ya makasa ko sakanate ya osakanate et nzambe ya ko se manifester. So itozo ba makambo oto sa analyse oyo ezali ko engager za mon invité. Ngana juste na ba question, ezali analyse, y a répondre biso et siliwana. So moni za ezali so moni kelo kana toucher se nzamba lingi yubongo la mutema po kala mingte époux Azoya. Je crois en Wana que l'éternel Dieu vous bénisse beaucoup. Bye, à la prochaine, mais puis ciao.